comment peut-être autant le côté na moi na classe boye ça monanga on dit ma on a ope oka ngo solitaire na oka swindi ngam na luka na ngambongo ya soni nini na yoka oka soni sina saki ndumba tu na yibi ndiza problem ndina luka na mtoki na ngabo soni zalati bando tika pona se débrouiller pona ni tangisa moi je me sens malonga te pas ça chauffer ni tangisa mais comme ça longo zaka ya bongo na tangisa bino ezati lokuta comme au chemin na ndako parce que na zoma yele yo tika biloko tu lelo yonde ozo simba famille ngoni metangisa baleki na nsa tana mbongo sala tangisa baleki na fitela penda kwa to tangisa biloko bonzo to passe to ezapela destiné na ngati ka ba contre temps ba famille to bota na bango ba ma ba pamisa malonge sate c'est passé pour tout tout monde ba jeune fille mosusu na ba âge na yo aloki na étant soit mando sala vie mo boye amener vie mo ya mabe non c'est vraiment tike le boss ça c'est ba landanga ba kuma lukambo le kwanga kunga bo mwe mutasaka na ngizati kuna lukambo na futila ndako na 50 $, ngamo chambo sai bona ba leki wala ndanga ba kuma tika biloko ate mkete liboka porte et facilité bon pour mutasaka na eti ça qui ndumba ni za oso si malaki koko on dit que ça lui perte c'est mon lukambo on dit na zo lukana ngabo mwana kufa vile vile baki badi na sala accident na bisala na ngana osala ndiga passe makasi lukambo za passe otambo za passe moto zonga ba 22h 23h le risque apena ba pa ko sala mabi ça na ngeza la na continuer classe na ko matin infirmier de sala ngabi ça la mitema na ngi yango son ndengo sala biochimie le lobby sur aux opportunités pour continuer au salle médecine au salle quelque chose pour comment soignant non c'est pas na ko makasi na bulango makasi lorsque bomara ba charge ya famille tanga nini kolia ndaku yango moni do esala mabo ndeko teka bo tamo pour vendre la lobiki ati ça le fanatique yango parce que la jeune fille peut-être il faut au bala peut-être il faut continuer aux zapina makambo susu go sala rêve na yo ya venir ezala nini otanga nanga pona na posa venir nanga lo pona ba vendre so tina posa ba 40 ans il faut luka déjà venir après ça comme ba 30 wana le passé c'est comme non ka copie père mubi bon c'est déjà vu ola ndanga minga mosi le kwanga ayoka sonité aza nete mo lo mukili bo sa porte te kaka po singai owe mutasa kamene te mo bala sa kamene zate po lukambo so fandi sika moko so komi teli ba se quoi tiki na esoni aluki a s'organiser na ndenge na teka biloko na ye pour à survivre. La voix du peuple, la voix du peuple, c'était bien. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple. Vous êtes à la recherche de l'endroit idéal pour un séjour sans stress à Kinshasa, la capitale? Bienvenue à l'auberge Magana Center, l'aboutissement de vos rêves pour une tranquillité absolue. Ici, oubliez les coupures de courant 24 heures sur 24 grâce aux panneaux solaires et nos générateurs. En ce qui concerne l'eau, nos citernes haute capacité vous garantissent un flux permanent. Surprise! Nous avons des offres spéciales. Profitez des rabais exceptionnels pour tout séjour d'un mois ou plus. Dans nos appartements d'une, 2 et 3 chambres. Magana Center, c'est l'auberge des références à Kasavubu. Entre les directions Assosa et Birmanie, sur l'avenue Opala, numéro 87. À Kinshasa, la capitale. Magana Center, sécurité totale, confort royal, parking assuré. Auberge Magana Center pour vos vacances inoubliables. Votre réservation et autres détails renseignements, contactez le numéro en bas de l'écran. Magana Center, Magana Center, extraordinaire. Magana Center à Kinshasa. Merci Papa John Louyeye Magana. Séjour ya malonga na Kinshasa et bongaka boye na kati ya Magana Center. Sukaina. Bonjour, bonsoir, c'est Kanyo Sobolandi Biso. Toye lisusu na chaîne Abino, La Voix du Peuple na émission Mombongo Kin. Totamboli, totali ndenge nini bato ba vivra na kin, bana basi, bilenge, mikolo.
activité ndenge basalaka po ba survivre. Yango lelo lisusu toye na kati ya numéro oyo tokolobela ta makambo ebele tokotuna bituna ndenge nini bato basurvivre. C'est pourquoi biso nyonso na kati ya la voix du peuple tokolanda na nzela ya émission oyo oyebi ndenge nini fonctionnaka tokotuna mwa mituna na ndeko na biso oyo tozwi ye lelo akomeka ko expliquer biso ndenge nini ya vivaka na famille ndenge nini s'organisaka po mbongo wana et permettre à survivre. Alors na kati émission tokozwa mama na biso oyo kati nde totambolaki tomoni tokutani na ye po toyeba mwa kosolola mama akopusana po tosolola moke tomoni. Alors bonjour maman. Comment nani? Cynthia. Tomoni yo ozoteka oza makemba na mbala na moni mpe nguba eza mwa likolo. Alors betia biso na ndenge nini obanda activité oyo na famille boza ndenge nini boza combien? Alors tindi obanda ba activité oyo lobela biso na obanda ngo ndenge nini? Boza 10. Boza 10, 4 filles, 6 garçons. Banda oteka pona se débrouiller pona ni tangisa. Moi biso msama longa te pas chauffer ni tangisa mais comme ça longa ezaka ya bongo. Na tangisa bino ezati lokuta comme oshomi na ndako. Parce que nous avons mayele donc maman tande koteka biloko na otemisa banguba banini donc na esa masela ngata mukie esunanga pona amitangisa. Donc bolobi na famille boza na nombre ya 10. Yoza mona ya quantité na famille. Moi liboso. Donc yone mona liboso. Donc maman za koteka nguba et puis maman na papa baza ensemble bakabwana. Et maman vani na bino nyonso na kati ndako. Alors ndenge nini obanda ngo ndenge nini? Bandeni koteka. Koteka na tika pona classe ndi. Kuna zena posa na diplôme na secondaire ni bazaba diplôme wana. Abina yo kabile. On le retindanga na banda koteka. Donc après tant maman wakabwani. Depuis que zakana maman na papa déjà banda koteka. Comme ça la malonga to tengisa biso ko le retindanga na koteka. Obandi mbongo na âge. Na banja ngona 14 ans. Wana na école zaki na école. Wana ale na système na okende na passer première fois. Kuna tangi na retard. To tengisa biso zati. Et lelo depuis banda musala o ti lelo eko sala ba combien? Na umeli na umeli na mbongo makasi. Na umeli. Siko dans na mutu na mususu obanda na capital à combien? Fonds de démarrage pour obanda bena ba activité obanda on na mbongo boni. Bana ya 30 000 ti na kwa ba 50 000 60 000 ça dépend de biloko ndenge ezoyela. Na banda na 30 000. Obanda na makemba soit obanda na mbala eloko ni obanda na liboso. Lo liboso banda manyoko autotisa. On eteka nyonso za manyoko eza safu eza mbala eza l'avocat eza bamalala bien c'est manipulé na teka même si pas technique. Teka yelo moko. Siko oza célibataire to obota? Ah je pas biso na célibataire mais na bote na mwana ngamo. Et mwana wana ozwaka en charge to papa na yem ozwaka en charge. Ni pas tinda na mbongo mais ngamo pe na mwana en charge pour mbongo ya kana fendi. Moi $50, moi $40 en fendi. Siko excusez balande ko balandi tozo évoluer muke et tokuta nande ko na biso mwasi talaka ndenge azoteka na moi oyo ya Kinshasa. Alors bosaka ndenge soki mbule beti biloko be bakate simbule beti bimaka bongo c'est mieux oui c'est encore je tellement dans mambo c'est tika les bébana c'est là les bébés soki là les bébés et soki lali wana bosalaka ndenge nini po eza kwa perte non soki lali bosalaka ndenge nini ya combler vide wana. Baba zwi balie na bango mbongo ezala ndoko mwa safa na bombaka na baksikolobi na bima na ngo. Lelo oyo soki mutu moko alobi par exemple bakisela yo mbongo na oyo deja osalaka okosala nini? Na charge mbongo ezaka oyo tena lukate zo mfuna.
totambola mpe boye nzoto pasi malamu. Mais beaucoup dans la rappel na difficulté mosusu nde botekaka bozalaka na difficulté mosusu bokutana nango na nzela place biloko esopani bokutana na bato mosusu mpe alene biloko aboyi kopesa mbongo bosalaka ekomela mpe ekomelanga bamo te ekomela surtout na bagombe kuna nde tokenda koteka mwa bakangi bino biloko bakangi bino la pesi belali mwa 2 jours 3 jours mpo abimisi bino tozaka na mbongo tuta mbongo nde toteka bomwa 100 fois loboka karte mwa likelemba yango esunanga mpe lobi na bima lisusu te mwa mbongo esali bense. Et donc tu lelo yo nde ozosimba famille ngo ndi metangisa baleki na misala tala na mombongo osala tangisa baleki na nafutela mpe ndako sikoyo na commerce oyo osombaka biloko wapi osomba asele pasi na mbongo mokie na okosomba eselemba asila na mbongo ebele mataki bala na kingasani mpe sikoyo tosomba sikoyo totala ndenge bovivaka bofutelaka ndako osalaka ndenge nini mpo ndenge ozofuta ndako epuis na mbongo obi oza na capital ya combien na miniti na capital ya 60 000 so osalaka ndenge nini na majeur na 60 000 wana ofutela ndako esi nateki mwa 90 000 to mwa 100 000 nde ekofasite nabwaki mwa 10 000 likelemba mwa 10 000 nabwaki carte mwa oyo etikali na ntongo bana bameliti oyo etikali tolie mpona donc so tosupposé par jour ndenge otekaka bo bandaka ma heure nini mpona oteka biloko esi mpona teka bien tobima ba 9 heures baka nde bambula esi ebeti wana tokobima retard bavendredi samedi tokitisa biloko vendredi samedi koteka ezala ya bongo oyo oteka epa bato misala si tosali mpe bango boteka bi ezala sikoyo soki lelo bazongeli par exemple mokili okocontinue kaka na kosala eloko to olinga ochange vie nalinga change vie nasepela te natamisa biloko nalinga change oyo otamisa biloko boye nzoto pasi oyo eza mpela desine nanga te ata bacontretemps bafamille tobotama na bango bama bapamisa malongo eza te yango esepase poto bakuma te tomona bajeune fille mosusu na baage na yo aloki na ye ntan mosusu abanda kosala vie moko boye amene vie moko ya mabe mais yo ozwi conscience ya kobanda koteka okoloba nini na bajeune fille wana oyo lelo olasala ata mbongo mais akomi ateki nzoto na ye okokoloba nini mpona bajeune fille wana nangisa bamba tike lo bosala seni balandanga bakoma oluka mbongo lokwanga mponga boye moye moto asaka nanga eza te mpona luka mbongo nafutela ndako nanga 50 nga mo chambre salin mpo naye baleki po balandanga bakoma oteka biloko ata mike ata liboso aporte efasite bon mpo moto asaka na ye te osalaki ndumbana eza oso ozwi maladi sikokufa motiki osali perte emoluka mbongo ntina ozoluka nanga boye moye nakufa vo eza te lebaki ebadi nasala accident na misala nanga na osala boye nzambe opa obatela ngai nzambe otala na oluka mbongo na moi makasi obatela ngai lelo olobi oza na 6 classe déjà osala option nini biochimie lelo biochimie soki babiki ocontinue classe okoki kosala nini nakontine ka mosali nga epone yango wana ata so ndaki itemi nakotanga nanga te nakotanga mpo kuna bamatie mosusu deja ebunga kuna nde nakozwa mwa mema mosusu baninga mosusu baza wana nde batinda makambo naoyeba nazonga kasi moto abe ezongisa te maboya te pesi ezalaka na retard te imagine ke obimi lelo na nzela biloko esopani okwei ntanso oselemuki okwei oza na perte non sikoyo osalaka ndenge nini ke orécupere mbongo wana o activité mosusu eza te osalaka ndenge nini orécupere mbongo wana nase naye bacamarade sila moike na kwei na biso naya mbongo te naluka na defi nateki lelo lobi nazongisele mbongo salaka boto defisa na bambongo nde totekaka soza ya mbongo te ngaa kodefiso apres soteki ozongiseli ngai ozala nango activité tokwesa biloko mo mpo otie bilo na moto mpo nyonso ebebi yo na moto osa ndeni alors lobi soki mwana na akoli okolinga asala mosala ye abandima akotangisa mokie depuis maternel mpona olinga mpe te kevini ezala be mponga na leka nango nalinga mpe te mwana nga kotani olinga natangisa ezala bien mpo yasunanga en quelque sorte vie eza pasi vie eza pasi makasi oluka mbongo boza pasi kotambola eza mpasi moto ozonga ba 22h 23h oriska mpe na bakuluna mpe bakosala mabie akolinga te komela mpe mwana alors
bozolanda ndenge ndeko na miso ya mwasi azoloba. En tout cas, vie est comme moi difficile na kini. Donc moto pour survivre, il fallait abunda bunda. Tout le monde a bateka maki bana cirage. Tout le monde a maman miso bazoteka ba mapa yango ne bazo sala ba permettre bango ba survivre na kati ya mbota na bango. Alors to sepe na koyamba yo et lelo aux en âge. Aux en 22 ans. Banda mbongo na âge. Mbongo bana 14 ans. Donc 14 ans, aux a déjà une expérience. Et ça la robe bien notamment pour saliper au teki bilo ko nyonso c'est pays na no avantage na mso les années. Ah avantage c'est belé. Logo la ni. Avantage c'est na sala ngote. Avantage zo ya ni. Za bénéfice na bien ba avantage na pour le na ya ko le na ka mbongo. Parce que na teki bilo na ngesi na suma 40,000 na wana et ko songe ko faciliter na so moi to pana nga mo elamba na nga moi suki na nga na bon petit mwana. Donc maman peut tika na makambo yo. Ça ne moment on a le vraiment. C'est là tu au bout na. Na tika bilo na nga ba kasi na tout moi to pana nga bien. Moment te kabilo na yo bomo le susu ko yati. Ko sanga te na na fama kasi. Bo ba makelimba na nga c'est le moi 1 million 200 na nga moi 300,000 na nga ekoki. Bo ka carte bo ka likeli. Donc Nokasoni tende ntu bazala ninga basi kwanga. Kuna ukasoni wana ba viba bapone yangwana. Mzuto nyoka nie. Nyoka vama adimite bwa yene loko te balusi maya mungwa. Na lina na fata bongo ka oli aka polala. Lobi na tongo ke class. Ipo wuti kese zuma kopo bimipe. Mzuto nyoka nie. Bango ba yeba kiwana te mo ba kuma sala. Et comment peut-on autant le couteau na moi na mina classe boy ça va. On dit ma on a au pesa. O ga ngo solitaire. Na yo ka swindi ngam na luka na ngambongo ya soni ni na yoka. Ka soni te. Soni sena saki ndumba tu na yibi ndiza problem. Ndina luka na mtoki na ngabo. Soni zalati. En tout cas, mosala soni zalaka te. Mosala soni zalaka te. Osa na ngizala na continuer classe na ko matin infirmier de sala ngabi. So ndenge osala biochimie le lobby sur aux opportunités pour continuer au salle médecine au salle quelque chose pour comment soignant non c'est pas non ma casse na bulango ma casse lorsque de mara la charge ya bazotanga nini kolia ndaku ya momo ndio sala mabongo ala kalu kana komia ngalema so mama ne yo sala mama sala sur le côté mama teka amatika mase pana ye aza mbali na yenga kokufana ba comportement mibali ya ba banda comportement na bangwana na ngesimba ti nga linga mutema etete ngati aso komo nyoko la ngesimba ti déjà to pose tango mama bakabona papa azui mobali mosusu nde ozwaki décision obima ovanda futela donc ozana baleki na yo bango nyonso 10 ba numéro akena libalo alantina akomani akoma na banda comme mobali so auto tikendi basepana. Mais comment attends peut-être ça la formation bambelon à coupe couture tout pour et ça va permettre à part dans notre activité tout ça là moi ma formation sous Hollanda kango na kangana ngape suki kangana ngape suki maboko na kangana ndenge nini oyeba ko osoma biloko wana wapi no so bana selemba matekibala akingasa nsport final. OK et le loyo ozana 2026 ba rêve na yo ti to comme en 2030 2000 autre Hollanda ezaka nini na vie ndeko teka bo tamo pour vendre la le biki te ça le fanatique en parce que la jeune fille peut-être il faut au bala peut-être il faut continuer aux apena makambo susu ça là rêve na yo ya venir ezalaka nini avenir na za posa na ngambo na za posa tika tellement mais la biema et faciliter na futa numéro na futa classe kuna ko tika petit photo petit certificat le teka na kina kieko ça mtema na za la contre taka ba mbongo nde yango ndi likambo ebo bon c'est ça nango ça va côté ka boza nango bien pour na likambo mais mo pe c'est nga openi mfandi moko mo efandi sika moko le lo soki moto moko abi aider yo
revenu à refoncer la maison d'habillement. Mais au yebi moi makambo susu na biloko wana ndenge lekaka. Nayebi. Combien de signes il faut message là. On doit dire c'est pas papa bilamba, il faut message là le. Mais otika pona ni. Ah, o beta libako. Donc au début c'est beta libako. Mais oh no mona ngoza normal. Donc soni boto sila ni bama zimbongo yo poti bibo. Mais ko dé c'est na banda yo ba ko la kanga lelo lobi na foka ngo. C'est mon thème expliquer aux quoi maintenant le des problèmes. Na sur côté qui par exemple bandaki yobi bandaka ba 9h 10h. Donc sur côté qui journée mobima au côté ça combien à recette? Au côté na compte na mon côté tellement 40 000. Donc par jour. Sur côté qui bien. C'est na côté qui bien na côté à 40 000. Et ceux qui moi bamboule beti moi ba difficulté za bo sala rande. Ah, une difficulté ça o te ki ka yango te. Ya ngande olia pe biloko wana. Biloko bana malina bango na tika mbongo bo batikalo lambo biloko eya si bo lie ka. Si bino okabana kadi. En tout cas, si la nango za nini te na bledele. Mana sani za mkesi. Ata mulaka kitambo. Kitambo ti magasin bakaba biloni wana ba client na ngasi na ke bwe. Osoki siko oteki par exemple ozui bato asombi belé esili. Osala ni ozonga lisusu. Nda kuna ki olisoko na lali. Awana oteka lisusu te. Oteka lisusu komi kalo. Donc ça elo ki oteka lelo sila lelo. Osoki lali eza mabe. OK. En tout cas bozo suivre lo tozo lobila toujours makama mombongo na kini. En tout cas ndeko na biso apesi moi parcours na ye papa na mama bakabwana lelo mama bala papa bala abimi azofutela ndako asalaka mwa mombongo na ye kaka na mombongo oyo nde azofutela yango ndako ezo permettre ye atangisa mpe baleki na ye mwana banina otanga te. Et ceux qui malade commis par exemple mwana beli mpo oteka te ndenge nini osalaka ele makini bamba carte na bwa na moni ya carte simbi te nazo mbongo na likeli na makimba na bwa. OK. Alors je pense que tozo kene déjà kochiter tozo chiter na kati na émission na biso toloba ngo mingi Congo eza makambo dele ba réalité musu do mona na TV na ma réalité to kuta ngo na terrain ekesani otala ndeko na biso aza na 22 ans aboyi koluka ba vie mususu mais ami pesi na ye asaka mbongo na ye basi belé tozo mona bango awa na ba âge baza na ngo oyo na monde ya lelo akoluka somba kabelo akoluka zwa mwa eloko moko boye ba vie à boîte mais ye a préféré atiki soni atiki na ye soni aluki à s'organiser dans ndenge na teka biloko na ye pour à survivre. Alors liloba nini ya suka oyo yo ko lancer yango na bato azolanda biso na gouvernement de bakota l'émission eloko nini okoloba ngo pona mboka etala pe bakana bino bato osalaka ba activité oyo surtout bino ba jeune fille. Ba mboka yana ato lobi bongo na okabela yo semena lukana ngaka. Pata moninga lelo opesa nganga bususu nangeza kaka nde azonga tiki zonga ka classe nanga ya mwasi na lelo nanga bien na fandi sika moko a continuer classe nanga sika ya mutema nanga ya mwana oyo kila mazo singa classe pas problème te otanga nanga pona na posa venir nanga lobi pona ba vendre so tina posa ba 40 ans il faut luka déjà venir après so combien ba 30 wana le passé faisait to comme non ka copie père mu bon c'est déjà vu. Ola ndanga minga mosi lokwanga ayoka soni te azo nete mo lwa mukili bosa porta te kaka po sungai owe mutasa kamene te mo bala sakame zate po lukambo so fandi sika moko so komi cheli ba sekwe nana posa mbali tina bisa boko na mwana mbali donc vous en posa boko na mwana nana ba charge bese mo bandi na te kabwe bala ko luka mo sampo na bwa ka carte e ko maye pas zwa ka wana bozo ya bidia abaki awo maxilo te azwa kaka abaki si lelo baki bando ko ya ko zwa ya baki yango bando ya olongola yango préféré na o vana luka mbongo a vie ya mibali wana tiki yango en tout cas
Alors, vous avez le numéro de téléphone? Un téléphone, un téléphone, lobby sim, un numéro de la musique. Bon, tu as ce numéro de téléphone. Donc, ceux qui vous avez pour ça, il y a des aider de mon moi si ou soit vous avez pour ça pour porter soutien na makamasa laka. Vous avez un numéro et vous avez na écran na biso na émission de votre écran. Vous contacter biso pour plus d'informations et ceux qui vous avez pour ça vraiment il y a kosunga ya bino de moi si. Alors, to sing na bino nyonso merci et surtout na équipe technique Château et bah merci et puis na boss Vincent Tulis et ce que vous avez mis sur Bambote. En tout cas pour nous pour cette émission to sukiwana à la prochaine. Merci. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Vincent Louise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple.